Bonsoir la famille. Coucou, coucou, bonsoir, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte trop bien, Bandi Konanga. Coucou la famille. Voilà, Bambote Ebele Bisika Bizubino. Bonsoir à tout le monde. Pourquoi pas bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà. Voilà, Bandi Konanga, j'espère que vous allez bien. Toye to solo la momuke kande to solo la ka. Tango likambo ekoya na kati ya mboka to solo li momuke ça la bien. Voilà, Bandi Konanga, j'espère que vous allez malam. Ngapé Nazali, très bien. Très bien. Voilà. Bien. Shalom, shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika, bizubino, boboto, bondeko, na kati ya mabota na bino, bandeko nanga. Vraiment, yenge, na bandeko na msua bundu dia Congo, na église ya MPV ya Longo, boboto, bondeko, na kati ya mabota na bino. Vraiment, bandeko nanga, j'espère que tout va bien. Voilà. Attendez un peu, je vais... On a les bières. Voilà, on met ça comme ça. Voilà, donc, bande konanga, si je n'ai pas lelo ezali, il y a Mopandi Sango, bon, on a évité ceux qui attendent na classe as journaliste, bon, côté Moussala, na apprécié Moussala nae, so mto sala Moussala ni malam, na apprécié ka, na komo ya mige nyema. Binomo bomoni polémique ninyo ezoleka ki songi ndenge nini o ezalaka même bana mibali bakoma basongi batata mikolo basongi bande konanga binomo pe bomona ka mwana na mobali ndenge a diabolizaka fali asalaka lokola azalaka netre nzoka nde a diabolizaka epe makasi toyebaka ngo pe tomona kango alingaka ete. Voilà mige bande konangai karma existe. Bakambo bozomo nezo salama pa mige ezali karma e bandi ko landae. Mige soko koyoka nga bandi ko bola ike bo partager mission, banda ko se convertir, banda ko bimana mabe. Tika kwa ko sala nini apparition moko boye na kombo nzambe na kombo nzambe alors que na kata motema na yo nzambe azate oyebi ete. Bande konangai bomoni musalo to salaka oyo batu lokola ba mige so baze belé batu belé bako kufa na kati ya communauté. Alors bino bato bokenike pa mige wana soko yebi kozaka na problème na Kofi Olomide au chrétien d'une manière ou d'une autre. Et puis nous qu'on a biso cho soki zaka chora soki choa mbem soki chora boye yope keba na bileka leka ba yambaka yo bako chela yo poison na ba micro na bango wana tala ndengo lekaka na yo epa ya nani ya diamant ya Giselle ozana ndaku na yo ye pasa na ndaku na ye bokoti na kati ya système oleki botika kokende ke bikenda kenda na ba place na bango basali ba bureau. Parce que soki kaka balobi ba chelo poison bako chela yo poison o bozo mona bazo chela ka ba pasteur bazo chela ka batu na Kishasa bako chela binongo likola ko kende na ba bureau na bango o asali nini na ye na ke na chaise jaune na ke na soki na chaise verte na ke iboye yaya boko chela bino ba poison parce que tangu yoko leka kaka wana olobi likambo chrétien muto akoya ko pesa pe réponse akole kaka wana oyebi mosolo combien ya kufuta mwana mobali wana te ou bien kufuta mwana mwasi wana te oyo place ozoleka pona chela yo eloko ekozala facile. Bande konangai mwana mobali oyo mige na yoka deja na matoi nanga balobake ye mutabomisa zobozi mais komona ye boye na bandako sala mwa ba doute na lobi na ndenge nini na ndenge nini zobozi abande koleke pa na ye ba secret belé bande konangai oya Kofi oya Kati o biso toyeba ke Cindy Leker ba beta e caché na sima ya mami wata zobozi nda bimisango epai ya mige pona toyeba ke Fally Ipupa
azana mami wata awa tia soki akashango bambisi mwana mobali oyo. Donc zobozi aleka kuna, donc Kofi akoki kolinga mwana mobali oyo ata mokolo moko te. Na motema biso so toyebeli Kofi nde banyoso bayebake Kofi aza rancunier, Kofi aza mabe, Kofi aza boye, Kofi aza boye. Ndeka toyebeli ye akolimbisaka mige oyo te. Me bomona ekomi ndenge nini ye ayamba nanu Kofi te. Ye moko alobi, me asololaka na Kofi na sens ni. Akoma camarade ya Kofi batonga kana ye bato. Na sens nini bande konanga? Na sens nini ebandeli wapi? Parce que les zobozi aza koloba aza kopesa banini batindela bachelaka zobozi poison. Na ba micro na bango wana. Ceux qui migo ebi ko sala kango banda ko se repentir parce que ba soupçonnaka yo poza na liwa ya zobozi. Nga siko na e place na ko lamuka mayele nange zongi l'air na yoki émission na bi oh karma yango ebandi ko zongela mwana mobali oyo. Yaya keba na be mission zo sala. Outi ko sala mission lisusu awa na linge pe na analizango na sasi ko longoli yango. Omemi camionnette wana garçon wana akei ko kundola esprit ya Chokoro ex papa bana ya manike bo betie ba fimbu na bandeko na studio na yo wana studio yo yambaka manike bo moni nde batu bala mitema mabe bo moni et puis ayeko yamba lisu manike ayambaka manike wana aliaka mbongo ya manike na YouTube. Tala bandeko na ngai ba manike mususu manike oza na YouTube na yo olinga ko evoluer na ngote bandeko tala nani Jeff Ifunge babanda ko yamba ye mais lelo afungola ya ye moko akoma ko sale pai na ye moko malgré les temps à autres bazaka toujours na ndeko na ye mais akoma na o ya ye moko il faut vendre ce loko na YouTube ezal e bale munene yaya. Olibo longola kama kolone bilobo ke na banda kuna baona ba studio na bango bako chela bilobo ko kufaka na ba studio wana eloko nini okozwa yo soko kei kuna oke kovanda na kiti wana jaune okozwa ni obi oke vanda na kiti soki ya verte obi oke vanda parce que batie ba micro moko boye ya ba minene boye ozoloba batie yo micro net otozongo lokwa micro ba mamiki yo awa ozoloba bo est-ce que tant ngande na oloba boye sa micro ya munene wana boyoka ngai te mike yonga na eko loba na yo soko zaki na liwa ya zobozi yeba karma no ebandi ko ya yo o accepter que ba beta Chokoro ba la mus esprit na ye likambu yo salaki na studio na eza grave na ko ya ko peselo ba révélation nango. Comment mutu oyebi mama ya papa mama boti bana et tata boti bana no yebi mama na ye bosola ka bien ata kutu ezalaki ndeni bakoye ko ya ba chrétien mais ba yana ba kwete ba expliquer pe yo bien ba longole ba kwete soki wapi soki kwete wana yeuteke panganga soki place nini ba kamati mutu ba fini ba fiakoli mais non o accepter yango. Ale yo muto sala ke Kofi azala humilié. Ya Kofi sozo yo kanga muto a humilié yo lokola ige soki mwana mobali yo azate. Sikote mo yo pesi confiance parce que yo pesi tanka na sima na ye wana o sala likambu moko boye pona zobozi akwea. To monyango lelo, ngai na monyango lelo. Bande ko bo like bo partager. Et ça qui toko temige. Oyo yo sali eza mabe. Yo muto boma zobozi. Bino batu bokende kuna. Ha. Yaya. Toke ne musika te. Toyo kanan mo muke salaka bien. Donc. Ndeko na biso. Nga komone na koka kopona. Sango te. Toki churai. Boze.
bande ko eza compliqué makambo bozela historique. Eh, vraiment tabino moko na sepe nango te na kama mwa mobali aza mwana moko en tout cas bande ko na ngai comment yo kozala camarade ya Kofi e baninde nini o solo la kana na privé ba eko kuta bino o tchaki yango pe na haute voix ba yoki yo moi ndeko na so mobali pa wangani te aleki pa diamant noir alobi likamno wanga na wana ezate nga na sima kama kamna na lobaki na yoka kiango na yoka kiango ndeko esopi esali soni yoka nti pardon na yo wana waze kwa koyoka mo complot ya mabende wana ozo seka muninga ozo accepter ozo seka na yo parce que c'est comme ozo swana mopao kasi mopao wana yo muto ridiculiza ye o ridiculiza ye na zéro donc biso surtout zaka ba respect wanda pesa mopao tango zobozi aleka to monango somo na liwa ya zobozi bato ebele balobaki yo muto bomaye donc na ba micro na yo wana kaka opesaka e poison mwa mobata bato akei a aspirango akei akufi bande ko bosala attention ba misala kutu ekomi ba télé travail na bandako bongo eloko ni yango yeza yo fofuta ticket na yo okende ti na bandako na bango na ba place na bango po yo sala émission biso to saka ba émission to yamba pe bato bazana Kinshasa to olekisa bango ngaso na bina na sala live na ngai na yamba yo lingelo nyo mona no komona no pozo loba siko problème nini na biloko ya boye bande ko na ngai ezo yinda kuna makasi voilà bande ko na ngai to ngala lingina banano ne bandeli dam po na lakisa bino pena ke mwana mobali okozala camarade ya Kofi ata mokili donc nzambazo alakisi biso donc mutakala na ye bimi ye choka kutsoko yebaki il fallait ndo kolobo bien nzoka nde yo mto boma zobozi aleka pa na yo zobozi abela te zobozi akomaka bo vertige pala moko po akufi ale yo lelo koma camarade ya Kofi na sens ni soki Kofi a utiliser yo te mais yebake Kofi akandela kao ozana deux choix soki a utiliser ka yo boma zobozi malamu na yo mais soki a utiliser ka yo te et que Kofi akomi kopesa ba confiance koya kotonga batepa na yo alinga bendo pembe akoboma yo akotika yo te bande ko bola ike bo partager nazo kosa bino te mwana wana mige wana boko zato za a Kofi aza na deux choix na vie na ye soit a edaka ye abomi zobozi wana Kofi aza camarade na ye mais soka a edaka yo te zobozi akufa na ndenge na ye eke yo sikoyo okomi camarade na yo azo benda yo pona a beta o masasi boko pesa nga raison karmba na we bandi kolanda yo na okende kozwa ebembe ya shokoro olke yango na studio wana malédiction esprit de mort de Jésus na kati ya studio na wana bato so banda kokende kuna babanda shokoro bando zwa bango bala manike bando zwa bango ya bokende kana studio na elisusu bino bono tia makolo kuna ozaka na faiblesse shokoro ba memaki wana ba betie fibu wana aza wana tikali wana yo bandoko le bon nom de Jésus au nom de Jésus continue ko sala buzoba na ba weye encore zaki musicien continue ya continue ko mona makambu na yo bandi ko na ngai eza pasi en tout cas ebiki na kamo yo makasi bozela tozwa nano extrait na ye na zobozi bozwa extrait na ye na zobozi bino mo botala ndenga bandosala bemission na zobozi lelo koma camarade ya Kofi ebandeli wapi yaya na ndenge ni na Kofi o wapi biso toyebi non tika baje waze kwa ye moko entre bango alobi ke Kofi aza penza mutu botala
na ebité ceux qui va kosaki na mo bongo ba $100 ya mesana ko kosa batu ya mo ba zoke esprit na yepo mais ko démentir ko lo n'importe quoi mais ayeba te bozela po bo moni penza bien migi makambo ya salaki mais lelo déjà to lo ko feza libanda message ni uzana ngo na o nyusu lelo ko fia salaki pi lelo bi libanda. Ah ouais donc pour un plaisir ça n'est côté de la prison en tout cas c'est mon amant à la mois des jours on a la que ça bien parce que mon ito ba que l'eau ali l'étape ali parce qu'après Nzambe na mo ki l'eau ali l'étape ali que ni melo en tout bossa na la tête parce que Kofi on a yeka kaneti neti ba ko kangete neti za capable ya usala nyonso ndura ni mo ki les années on a té donc mutakoma zati donc et c'est un plaisir à trop ba kamila ya Congo. Nenge bukote ke prison et puis atabini na micro kako ba otiela ye wana ete ye okay ne batiela kabino ba micro ate ya mezo bandeka pamela zo baka nde pamela parce que on comprend le rôle ba papi sita cousin na pop papi el sita on se comprend ba chabi posa pas tota pas miga zo poser question inga de Bruxelles bana tout à petit na BBC na barando ba mona bango akiti sikona pena ba pomme bena mite ma posela ala libo yoke nana opposer pe question ya banda oloba pe pena vidéo o neti alobi mingi te tout ça la de la ramo ngasko na komona ke ba intéressati vezo utiliser pe ngai ce monde vezo utiliser nga kotinda ngai ke no zo ba suki ba musicien sala boye ke no sala ka ba pete ba sheke combien de pete ba sheke ko faire biloko combien ba peti ba shege Kofi ale kende ko zo ba suki ba musicien makambu nyonso bande kuna ngai oyo migi oyo loba oyo yeb alekisa muto o loba pona ko dénigrer Kofi lelo ba koma ba camarade bande ko bosaka ba analyse bien bande ko bozomona biloko nyonso zo bozia loba eza makambo minene ata ngai so ba ekolobela nga makambo boye muta lobeli ngai kamna ko limbisa ko te ale Kofi alimbisi kaka boye bakomi ba camarade bakomi kotonga ba wazekwa batonga ka ba fali batonga bande konanga mwana mobali oyo mige soko yebi likambo ya zobozi na bandele lwango lisusu ya kende ko se repentir mais soki oyebi likambo te yeba ke Kofi alimbisa yo te soko salela ekopi ta boma zobozi alimbisa yo te yaya azo puso pembeni akobeto kibota yaya atia yo penza na liste ba croix omoni deje banjo bime boyo kama zobozi aolo so comprendre comme ça que biso malembi malembi zobozi na nebi oza monter batu ba otala biso ba bi oza monter ba mona imère no changer pe lo be changer ba petit ba chic bo no sala nini pour y aller ba ni ozolo ba bilamba peut-être body peut-être un ni yo bien la parler chez gabi ga faire bec 5 na parler ni zo ba kecho ba petit ba bele ba zate na bo tanga ba komboka po écrire makambe na matongi wana so ki 2 3 4 chèques ba kufa na part ya quartier la te ba ba yebi c'est Kofi Olomide c'est Kofi Olomide o ngala yebi osomona donc petit na BBC azaka danser ça voilà bandeko na lika na chila bino mo extrait fo ba la musaka bino Kofi biloko zomona ngote nde mige akomi petit na yo confiance bandeko bomona makambo Kofi akomi petit na ya confiance ale siko Kofi abenga kaeba tonga ka baninga soki lelo fali azaneti ou bien azana na facilité moboye ya ozoba visa ya kosunga baninga azo promouvoir ka musique na biso na poto musique ekangama bambule belé siko soki azui quelque soit soka rozong aziongo na magio soka aziongo ndenge nini ndenge azui lango etali ngate mais tanga za na facilité pona ni asunga fabricaste pona ni asunga gaz mawete te pona ni asunga wazekwa te pona muto nyonso tu oyo ya kosunga kaka il faut komanda ko seka ye akomi kolanda ka fali pona visa akomi kolanda ka boy ya relation sans intérêt ezate
Ngape ko tate soki soko bengi ngolobi mama de rose na landaka yo na chaka ba j'aime ngape na opeso tango sola mulai mais soko yo ko benga nga makamno ko nalingana nga ngote na okatelo pe téléphone ingape na za intérêt que yo zo intérêt talinga tango bengi nga ngape na yebi ke intérêt na ngeza tala nga na yebi ke ate soki ba tumi bale ba otala nga misatu baza na yebi ke ya Marie na kati ya Bruxelles atalinga déjà ya Marie na biso o ya teke la biso ba bijoux vraiment na kati ya Bruxelles wana soko ke yo sobi ba bijoux na yo bongo siko yo yebisa ngai intérêt zate ngape na yebi ke so na ke na Bruxelles nozonga pe na chaînette nozonga pe na mwa gourmet nanga na mwa bagi nanga moko ebwakama bon siko bongo intérêt bongo siko na soignango te mama intérêt ka ande place ezala ka ande place mutu pe avandisa makamu na ye alors yo mike obandi ko tonga batu baye pe bakangi yo ti tolanda sikoyo na boke binyoso pela ndenge nini atonga ki wazekwa abimise na poisa ndeko na biso pe en tout cas choki chura yepe abimise na poisa so na prononcer ngo mabe bilo bo prononcer ka ndenge bo prononcer nga na prononcer ngo kitoko te voilà donc tokei tolanda sikoyo tozo be extrait ndambwe wana pe tozo ngo pe ambo bimba nango bandeko nanga boyoka nazoki yango awa bombe switch to EE4 bombe bandeko nanga bombe mige bandeko lia na yo sunga mama no na Congo sunga ba famille na yo sunga bana na yo o makambo yo luki etalika yo moko voilà tola que au soit na pendant mutu boye mo comme l'état pour le bana yo moninga non sollicité jour nous amena ça tamba solo et joie qui forme du jour au lendemain est parti. Je me souviens à l'émission tout ça là non tu es bien comme mutu na kota à kota on joie penda la blo na nada maître tout était parti. Tu es parmi ces gens qui nous ont prouvé dans la communauté na biso que Congo qui est au-delà de ma propos mo tena qui hôtel de Nozongi Sima tout le monde a négé les cas. On a revu, nous, vivants, cet amour, cette amitié qui est revenu au point en Kota Studio, Dengue, au préparé Pena Moutouana, au Kota Studio. Du jour au lendemain, on se réveille. On assiste encore à un spectacle, un pic, où on réalise maintenant qu'il n'y a plus cette entente, ce terrain-là où on met Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, que vous nous servez des exemples, vous êtes parents, vous êtes coco. Est-ce que cirque en tout cas là, je l'ai dit très haut, je parle de Félix Oazekwa Koffi Olomide. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vous honore? Sur ce plateau, je l'ai dit encore avec tout le respect que je te dois, c'est toujours mon explication et ça. Oui, moi, la Bible, il faut pardonner plusieurs fois. On va 77 fois. Voilà. Donc, la vie, tout ça, les nous pardon, merci. Oui. Moi, je suis dans la oui. On a une relation, on a le bac. On peut le retour là, yo. Pourquoi tu cabane, tu cabane, vous avez un courage à sabat. Il y a mon ena tout le monde. Vous avez un courage voilà. Donc comme dans la yo, vous avez un courage à sabat. Vous cabane des lignes. Tu cabane, les sous-sous, les sika, on a que on a raté ma visa, mais il y a aussi kanga. Oh. Oui. Et que data. Il y a raté ma visa, il y a aussi kaye. J'ai une preuve que avant d'ailleurs c'est caillou. Mais la chose c'est ok. On a la zone fanatique, la conviction boulot là-bas. La qualité place mon groupe fanatique comme belé, t'es boulot. Là on a respecté un bangolais ou souvent là. Souvent la non la vérité moi la qualité là dans sur la fanatique la sonne c'est la vérité. Ok. Il est à Bengaki dans son qu'on est miguenem. Miguenem. Ça chroniqueur la poto. Parce que migue quoi là que ça va tout sur la naïe. Malchance à fond le portable. Pas sur la banque. Mais ça dit prévu sur l'appel comme abété. Mbalamongo. Ah, on a arrêté le visa. Azui. Ah, bon, nous avons malchance nini. Maître Tchourambo Azalakiwa. Tchourambo, maître Tchourambo. Donc, nous avons une conversation. Boyoki. On a dit concerné le 14 à Games Sport Beta la date. On a calé ça kaka. Oh, nous avons mouana. Vous comprenez? Donc, et ça limite à maître Mayoki passe. Le président n'a pas la émission, mais avant ça, la fois. Maître Tchesongi Songi. Keba. Dans tout vivre la réalité,
yo zwi visa te yefa seka tu raté ça on seka ko on seka ça on va faire champagne quand on donne mais le champagne peut-être foufou per la grande donc ça dit maintenant que mettre la vie dans on dirait fait tout ça peut-être ça qui on peut prendre les camarades mais est-il qu'il a ça la bonne humeur pour annoncer ma malheur à mon niveau et on a pas bon ce qui ndingi wana on est tout de kasu ndingi za la on a pas même sur le premier ali pour la vie que tout bon ça n'a sauté. Mais après ça, est-ce que quand il y a eu information, tu as pris quand même le temps au Ben épée parce que vous êtes là. Mais comment tu peux prendre une décision sans que peut-être il n'y a pas de rebête dans le contexte? Mais peut-être il y a cette explication, on peut savoir au contexte, peut-être il y a dans la paix ma kamsous. Ah, avec cette explication, c'est comme un visa. Ça c'est la explication. Bon, excusez-moi, je vais vous bon, ça va, on est en train. Parce que juste la preuve du contraire, il est à ma béni moutouana. C'est supposé que moutouana. C'est supposé. Et il a mis son c'était mon frère. Il y a des aboués. Oui, peut-être un peu de tant que mimité, comme il était. Vous appelez bien à moutouana. Non. Est-ce que tu as pris le courage à vous confirmer, hier confirmer qu'effectivement, la rose c'est caillou? C'est ça le problème. C'est Patrick, Papi Moma. Vraiment, aujourd'hui, ça dit que aujourd'hui, il y a pénal et tout sur la macabre. Non, non. Na okota moto et tanga d'être bonne taringani. Et on a vu que ça dit que tant on a eu qu'il n'est pas on a regretté. Vous comprenez? Je suis à distance là. Je suis à distance. Est-ce qu'il est au courant que aux à distance naïe parce que à ces cas qui ça a été quoi sa réaction? Non, une réaction pesante. On m'a dit bon de beaucoup excusez là, mais on m'a dit mon tour à nous comme ami, les autres mon tour à l'imam. Moi j'aime bien ces garçons là. On a tant naïe. Ceux qui sont allés à confier au l'idée, ils allaient dire à 10% de talent naïe, n'est tout un genou la cour. Je comprends. Vous allez dire moi bien ma casse. Oh, je comprends. Nous sommes le bangout. Ils sont mon amour à reprocher au fil de Kamoussous. Ils sont mon amour à reprocher au fil de Kamoussous. À part les allées là. Miguel, et Zokota yo papa ya mukolo boye a vandi oya liana kofi. Oyo biso toyebaka nanu waze kwa te mais ye ayebi déjà Kofi opie banzembo Kofi azoyemba ye etidia na poto hein sikoyo yo sikoyo hein okomi camarade ya Kofi yo mtolekisa zobozi asalir ye banda botama mige ozana soucia nzoto na ote loba kaka ndenge to bulaka ne batu pe balobaka ne batu balobake yo obomis yo mto boma zobozi yo tshela poison vraiment wana loba mais soki te et puis loko pe zo sala esalinga su pasi ozo yamba manike manike oyeti na poto awa luka soko yo ko bwaka Luka musala ne biso to kendeke fongola caméra na yo 30 minutes 20 minutes yo kutolinga mingi ba 10 minutes kende ko luka musala na yo yaya tika ko kende na ba chaîne na bato awa eza kisasa te otambola katambola na sala émission na sala émission boye mamani ke ko zone ka place tel tika buzoba wana yaya ba ko peso poison tala yo mutoleka ki kuna ne bazwi papa ya bana no papa prince papa ya mwana no mwasi tala batata mwasi na bango ndenge baza touché bande ko na bango baza touché bande 10 ans ya ngoyo banda kufi oleta bosala eloko bien mais bake balamusi ba oleta ba loba nae ba fia koli efimbo mige oza motema makasi ya ma papa oza hypocrite ya makasi tango vanda na kiti wana jaune ovandi comme si olekisa même mama ya chroniqueuse mama ya chronique mama ya tiktokeuse olekisi ovandi na kiti wana pona ya kopesa vie na ye pona lobi basale lango su ba live donc ozomona kutu na yebite na ete so yo kolinga mama oya yo aya kovanda wana aloba mama no tamsupa zala tamsupa longola kata deuxième ata moi zemi moko zemi batu ebele balongola na bango le msupo bali boye ozwi zemi oboti mwana aka na 1 mois le msu 2 mois zemi msusu bolongoli mais yo ko fani sa mama na yo ko linga bazwa mama no ba fani na kit aya ko bana longola 17 zemi na salabo mais tu le fais pourquoi pour na ko humilier ka batu mais batu nde ba eba te
manike j'espère que ozui koloba te bana njili bapekisi nga yango na koleka lisu te manike foza ozama eleti fo conscience na yo moko esala ke te mwana mobali oyo azali mbeli ya double tranchant aliaka koto ale koto botela mutu asala ke zobozi abimisa makambo nyonso na motema ata utu ozobozi azalaki na bomoi aosepela na migi ayokaka sola na kofi aleli mige mbongo le mso ya nango na poto eza mbongo oyo asalaka na bavideo ya zobozi me botala ndenge asali zobozi meme zobozi na sa mabele azomona ye alobi me mwa mobali oyo aza makamusu en tout cas soki maître chura to osali songi ya basi me ngai la dano azina beteli yo maboko songi no wana esimbi po abna bato ba comprendre bato bayebi ko analyser ba comprendre que moi mobali oyo faut okeba na ye toleka. Et puis il y a un avantage, il y a ça raison. Donc non, on va te demander comment on a voilà, confiance à la canne a raison hein. Ma belle ça va. Zela, on yoka ça. Bon, j'adore pour la publicité. Boyoka migi. Boyoka migi ay ko senga pardon. C'est quoi ça hier par rapport à votre propos naïe. On va respecter béni et bien quoi vous faites choisir quoi. On est sur scène pour la musique congolaise et avancée, il y a ces albums ici, il y a des musiciens, c'est prochain. On va dire beaucoup et puis les singles musiciens nous sur la émission pardon par rapport à ma propos au quoi moi baki. Pour tout Félix choisir pendant les salamaté. On a les salamaté qui nous sont là pour faire le bien Jimmy Mige omoni soko zoloba ozoche maboko boy eza signe ya mabe biso ba juriste na kati ya salle na biso soto vandi boy yo ko sambo bando ko tia so maboko boy déjà makamno to ko noter kuna ke lokute zali muto akosaka achaka maboko boy et puis yo ko senga pardon yani yo lobi ke yo ozana na problème te siko pardon yo bimisi pourquoi motema no yebi yango sengi pardon bande ko ba soko sali eloko te ndima ba kanga o mutu ko senga pardon te biso mama ngai mama biso loba vérité pe etika la bongo ngana kwa o senga mutu pardon te na yebi ke na sele lote même na tengi kombo na yo mais si on a vu que la tante qui on a bien et que mutu moko a bien compression na yo moko neti miki na otaka comme na nenga bien incompréhension na yo moko o comprendre makambo na lobité non yo sengo pardon te na ko sengo pardon ce conscience na ngelo biki te entre sali mabe otongi mutu ofingi olobai mabe na o ya mais kaka boy non sikoyo banda koloba sokola maboko ndenge ozoloba wana Félix Wazé quoi par rapport à date pour chaque même jour dans son excellence monsieur l'ambassadeur maître Gims qui est toujours séquent parce que jour nous a conseillé de constater un maître Gims qui est là pour faire une idée toujours séquent dans les salamatés on a confié une idée sur la business c'est-à-dire c'est dans la promotion on peut combien faut que bon dans la promotion point barre sur la raté pour donc yena kofi basolo la asa la promotion ça bilanga kofi kozanga batu bien ni kofi mutu afinga yo boye obenga kasa lo promotion mige keba keba mige keba 50 ya okoka to kei mige na eko kebisa yo mige kofi alinga ko te soki yo mto bomela ezobozi continue mais soko bomela ezobozi te kofi alinga kayo te akoboma yo yo sela ka promotion ya nini Bon, bana bakisi na bango bazala ba makambo na bango promotion bokanza bino bosala ya makamni boti kata fali wana bosala les promotion boyo kaka fali otika fali kofi pe boti bosala les promotion bosala ngo ya musane
mige zela yo zela tunata bakali ya oyebso tunata bakali wana ayebi bakamni balandela kao lobaka soko bomano zobozi wana voilà continue asele la kaye promotion c'est que on a jamais placé pour na sika ka bato na confirmer midi na génération confirmer midi na génération na yote na yamba yote na fauteuil jaune et non pina yamba yote na mission na vie banana botama non pina yamba confirmer midi na fauteuil jaune non pina sala o yamba yote me bosolo la ka osala ke promotion kaka dernier moment on a ko ngi la makambo na bino événement na bino soki comprésent donc naza mutu ya confirmer midi naza mutu ya musicité nzambe a sala grâce bato batala biso yi place na haute na 2016 2017 et le lot a changé on a commencé si on a fait la procédure il y a pardon et bien les musiciens on a choqué on a pardon à 5 rati mais on a bien ramène bato on a pardon la fille au monde on a zanté qu'on a kabolo musicien comme surtout bien pardon na osenga confier et simbaté o plus âgé qui m'a na ko kabolo ni na ko kabolo ni donc maintenant si les archives faux les solos oyoka que mi deni manso na confie le légende car mais Zolanda qui ça m'a bien au sala je vous assure moi mobalo ayebi likamwe pas les gens confie le idée parce que concert la vie yanga et coïncide même date na concert de son excellence maître Gims non il a le tout ça a monté sur la bataille de l'être entre nous donc on a tenté aussi caillou on a prochain bien la musique congolaise ba solo la makambo ebele tikalaka entre na promotion na ciao na valeur na yo la musique congolaise on a pour ça na yo on a pour ça confirmer l'idée on a pour ça il pas très on a pour ça Fabregas et tu as dans les bien affilés on Patrick Leka on a pour ça bien sur la culture mais pas ni falité pas no tangi falité place la place au terrain les années passées donc je suis pas pour personne là mon client mais autant ni combat falité poani au milieu du village aux en milieu du village tel vunu nangé bande ko lokuta za au milieu du village te tanga tangi ba combat ngo ka tangi combat falité parce que tellement ça la promotion kofi autant combat fali ndene bande ko za passé hein bon to comment que il na suka ndeko na biso mobali réponse na e mama umba me alinga azaki na e mukuse me mama umba penza memie mulai afongolisi mutema to kozwa nyonso te to komeka kaka to zwa ndambu bongo esala biso bien bande onanga bokeba bino bato boza bikende kende na ba chaîne na bato bayambaka bino eza nango mabete bokende na bino mais oyo koyela bino awulu wala wana etalika bino moko tokende na kara voilà tes 40 39 bon c'est partir à Awate être chua mboma mutamayela lo baka bien mais ndenge nini akiko sala ki bango lelo baka bwana siko waze kwa koiko bomba sécurité abimisi yango na miso abatu pour Félix waze kwa mutalobia bande kwa moi je crois que réponse na webozala nous ne suivrons jamais la petititude pour commettre le péché. Nous ne suivrons pas les grands nombres pour donner celui qui a raison tort. Okay. Réponse est là. Comprendre. Nous ne suivrons jamais nous ne suivrons jamais la petititude. Nous ne suivrons jamais la multitude pour commettre les fautes. Nous ne serons jamais à côté des grands nombres pour donner à celui qui a raison tort. Donc, en tout cas, au moins réflexion, on a une conversation nationale. So moi le bidi kambisha sima le bali kamoyo ngana moni o na yoki ngalo bakamanga pamba te et puis bato su balanda ba mayele ya kosakana te ba yebike na mayele na ofanda te na sinanga tata ya bana 5 na fanda kana télévision na fandi kana bonazolo makamoko na yoki te na moni tete wana zangate d'abord eza bien te moni makambo ebandi makambo oyo zo bazolo ba oyo bandi de lote Félix Wadaba alobi boye ngala ko ofanda ka boye na ke luba makambo o te o ngana yoki te nga papa ya bana 5 pour vous dire que proverbe na ela kisike makambo wana oyo boyoki waze kwa lobi akosi te awangani yango pete ayoka ki ya conversation wana mige soko continuer audio pe zali
mais baboyina nikobimisa audio sikoso babimisa le audio big osuka wapi en tout cas eza pasi na mawa okaboli Kofi na Wazekwa yeba ke nzamba lobi malheur à qui scandale yebima pona yo malheur bato ba yokana ki mige yo oyeko bimisa scandale bon yo batukutu mige tamsu scandale wana bako tiango pena ye oyo mtu akenda koyebisa yo pe parce que maître okei koyebisa zani chura maître chura yo okei koyebisa Wazekwa yo po bimisi scandale omoni makambozo sala malheur batu ba yokani yaya bato ba divisa kezaka mabe bato ba yokanaki likola songi ya mig na mopao bato wala su ba panzani eza pasi toyoka betaki nini concert na yebo na stade des martyrs. Je crois que Fabregas a bengaki Félix Wazekwa yebisaki ya lobi Kofi alobi na ngake yo lati docteur kabai na yo bozo ke dekuna kosala ni et non parler et là on y a malamu esala pakuna balobaka na télévision ça peut créer les buzz et créer le côté na oyebiso na likoloba minte me ndeko nanga maître eko créer buzz te pona Fabregas na Kofi ba yebani Fabregas akoya kofiga Kofi eza lokwa ngai na ye Kofi koloba na bino likamoko boye ya wifi oboya ngate ndenge bango pe bazana na Fabregas akwa koloba ndeni ye Fabregas alati docho kabano na ye Kofi azapa na ye docho Kofi anga yeba ndeni alati docho kabano ayeba ke ondeni yo mto lati docho kabano nozo ke na yo na concert ya Wazekwa Kofi ayeba ke ondeni po bayebani na bango mais yo sikoyo na mige bino mibale bosala attention na Kofi na yo pe keba na chaise rouge jaune wana ekoya kokoma yo chose verte lamba lele toke kunda yo keba oza mbinga mobali na makasi okobeta mais poison babunda na ngote papa komeka koleka lisuku na te soko oleka pa mige na telefone ndeko zo leka boye na ndeko nanga mwasi komeka kotia makolo na chaise wana te poisson babunda nango te ekweisa bato ya egambe lokwa ba ale moloto yaya keba ngambe na physique na ngambe spirituellement mais bakweya keba yaya poison okeba allo kaka ngai omoni ngai lokona bobanga mama Gisèle nga na rafle nga na kiko asime nga so na ligi moto ke moto na bika za moto nga so na ki ba bom et ça tu ba bom mayo je parle pas aujourd'hui que dans frère dans sa sincérité je peux dire tout le monde ba telenga ba faux compte les mbatade ba bimisa bango na écran donc ce qui monte sur ba likambo za so moto to mona ko la mutamayele comment likamba beko sala est-ce que moto ko fanda kaka boye ça fait des années Mouta inventé, quand on va dire inventé, ce qu'on peut dire, n'a pas musicien, n'a pas yé manzembo, n'a pas naza donc qu'est-ce que moi j'ai à voir avec tout ça? Tu vois? Donc moi c'est la vérité que j'ai. N'a la vérité, la sika la vérité. On a sina lobaki, yango ezalaki, n'a pas ça ate. N'a la vie n'a pas école n'a pas ça ate. Mais ce qui est étrange c'est ça que on n'est pas tout le monde ça n'a pas bébé na katambo. Nous ne suivrons jamais la multitude pour commettre des fautes. Nous ne suivrons jamais la multitude pour donner celui qui a raison tort. On se comprend. Voilà, on est un prophète parce que dans mon livre, va dire belé, bazo lomba, bazo commenter ça, le savoir. Parce que celui qui s'explique s'acquise. C'est bon. Ça y est. Ceux qui est en bon côté, la famille nous donne raison. Bateau, avant Makambo, faut pas revoir d'abord la rétroviseur arrière. Avant Makambo, il faut revoir d'abord la rétroviseur. Si ça a été où et maintenant c'est où? Ceux qui vont comprendre, les gens vont comprendre. Mais tout le monde a Dieu, il y a Makambo à Falia, Dieu, est-ce que nous avons mis ça qui va audio?
bato bazakolo bakao bazakolo bani sala ki bato leo na nini est-ce que ngai mutela do baki ah mais non je crois que bato bazama ile maman disait to ko tarder na mama te je crois que moi je suis vrai ngai na zambo linga yo va comprendre tel mbata betu mais pas bazama na yele ba comprendre parce que na do baka c'est lui qui explique sa quise c'est lui qui se sent touché connaît l'affaire parce que ngaso na dit que ta bon moté et que makambo bine wa ko la pena poser na na tranquille qu'est-ce que ça va Zobozi bima Zobozi la muka on finga asa ibe parce que ba ibe que ça encore tinda ba to ba finga moto te encore ba to ba finga ete parce que si vous incitez quelqu'un dans la besoin de connaître ah ouais c'est na na biso de toke na moboy mais en attendant bato so doro mabamba yebi que na puissance makamba makofi on mangone ba wana bazana ba reste ba tout bon avant de dire faut réfléchir trop il faut bien réfléchir parce que on a dans face nana mutu wana dans maye des athlètes sportifs alors tant on a dans likambo afuna tala est-ce que intérêt ni les autres makambo on comprend maman disait na lobi moi je suis dans la Bible. Nous ne suivrons jamais la multitude pour commettre les fautes. Et nous ne serons jamais à côté des grands nombres pour n'accomplir sa moutou. Azana na raison tornaye. Moi, je crois que ce n'est pas moi qui a dit que son akoufi bayate. C'est Papa Wemba qui a dit ça. Ngate mon adobande moi c'est Kester qui a dit ça. Je crois pas pourquoi moi phrase wana babaloba qui na badobawana ce que comme commission de problème. Est-ce que Ebani et notre et ma camarade Badagi déjà banda stade de martyr. Batufuma zala vrai. Moi je crois que il faut savoir assumer. Ngaine na zambo maman Gisèle. So mutalobi na no mapelo kwa na linga ko mini na so na maman Gisèle. Na yoke loko mo sa yo ene ko de to fonctionner na yo. Oui. Na ko linga tena tika yo na to eloko mo zo lo mabe na sepela nango. Mo so do linga mabe na ko makipa culpabilité ko zanga bia likambo na yo kaka ngombe. tika dio na biso kombe bato baya obenga chura tika dio mama diamano abu totala bena bato bauti kuna balobi ono Gisèle wana za rwandais tabi banda mukoloni totala ya yako congolaise bande ko tout congolaise to leksa momu la faute il faut être frère. Il faut dans la paix mon bal, il y a quoi s'aimer. Ils ont ma caméra dans mon simple. Oh, on a appelé la moto sur la maison, il y a pas qui n'a bon. Ou bien les petits dans le vivre, pas petit dans la vie, n'a plus besoin. Et c'est dit quand tout est une affaire d'État. C'est quelque chose parce que les Cambos sont dans la manière au monde avec ses pipes. Ce qui peut être mon c'est le prochain à rien. Et que tu te réponds derrière que je n'ai rien parlé, je n'ai rien dit. Au groupe, ça va faire des tâtes, au tu n'as pas finga, et comment bolter? Non. Donc, on va aller à la manga pour finga. Et que ça, il faut la frère. Ce qu'on a dit, il faut la bien dans mon colon concerné. Ah, ya. Ah, je vois un nègre qui est beau. Nègre, mon ami, il fallait bien qui est. Je n'ai pas nègre, ça là qui est nègre, ah, ma campagne, ça dit nègre, fait. Est-ce que tout le monde est dans la carte à Batouana, Bangoul va t'aller tout baba musicien? C'est ça un soutien. Nègre, mon peut faire à ben qui est. Nègre, moi, musicien, belé. Moi, j'ai dit par rapport à ça. C'est qu'on a invité et combien de Batouana, comment on a dit, à faire le moment d'état, ok, donc, ma campagne de zone. Tu sais pas les Lili Cambongo, donc c'est que soit qui est ma casse, il y a moyen dans la télévision. Moi, il y a Balamouki. Aussi, il y a le 2023, tout d'abord, moto nous sommes le bagage de 2023, on a dit photo bakanga et c'est là papa d'ailleurs bazoli à bazobé. Ça a commencé à partir de 2023 les notes. C'est une goutte d'eau qui a dépassé le vase quoi. Bah oui, bah écoute depuis Kabayo Kanate, ouais qu'on a confiné to iba depuis Kalabazala moi ba problème na bango. On a tiré les ala ba ça na ba faux semblant mon bolwana wa ya moi na lo bakana bato. Bato même ba lo bakana bato belé ko ayeba ka mama bébé était pas au-dessus du tableau ezali oyo. Pourquoi vous intégrez Fali dans Makambo et Makambo Nyosoto? Mais pourquoi je peux le dire? Ça ne me concerne pas. Nayoka ya faire, nayoka ya moto nyonso, musicien nyonso. Nazo pe sabino prévané, Makambo tango ya jibe les gars ya mwana tsukaje. Ngana benga, ngaso likambeza na obenga yo allo. Ah,
l'idée ndenge ni nayoki boye eza ndenge te eza boye te eza boye te c'est ça non. Mais tout le comme il y a ndenge ya licho c'est que eza fille ya mabe et puis bato nyonso bayebi ke eza bongo. Mais lelo lokola bato nyonso balinga ko se victimiser mutu to alinga azala kaka martyr. Et puis dans vie Bible lobby ne soyez pas juste en excès qui te détruit. Olinga te toujours quand on a la victime nga basala nga kama Bible lobby ozomi bebisa l'Ecclésiaste. Il y a des fois faut oui ne soyez pas juste en excès ou méchant en excès qui te détruit. Donc moi, dans tout ce moment, tout que la mission soit politique, sur le mission, on essaie de gagner. Et les gars qui nous parlent, et pour yo moto tel ba commentaire, non il y en a les camé ba commentaire me disait n'ai que ça muta maïle il faut apaiser ba moto ba comprendre té pour ba comprendre même Satan a convaincre ba moto même Satan il doit convaincre ba moto yo so mona kutu Satan a dikola bunda yo so mona meko bien ça na batu musu na vie asa Satan a to so na su na ba angelo na di Satan. Donc, à ça, déjà, Satan m'a envoyé dans le qui Satan. Donc, il m'a dit, Satan, il a envoyé dans le dos. Tout le monde soit comme un païen, il a envoyé dans le dos. Mais tellement, je reste frère. Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mères. Donc, tu vois, Baninga est ma bé, corrompre Baninga est ma lame. Si tu as sur la canne, tu as banda kuna bangote churo ko ke bitanda ka moko moti. O ko na ko expliquer au télécambo nga na za vrai. Non. Tu expliques bon ka awa ya umuntu lubakile mbata be expliquer bango po baza ba o ayo to reka ko attaquer bango to ko baza ayo tant ba comprendre les camde les kitena ningo expliquer bango et vous avez pour comprendre ba si mo sali démarche ma bête sauf que comme sunne ko mira ina matoi muntu la nimta démarche au moni bango nyoso ba soki baza na ba ko na bango propre et que ba yebi déjà que ba antecéder alaka ba yoki likambo ka mapena ndeko na so ba lobité c'est lui le traître parce Chrome isn't just having a moment, it's a full-on movement. Bring bandeko banda banda yozuri galibanga pa fali antu kachura mboma déjà ba Fali Poupa abwakanga zera nano nga batu musu babwakanga na kenda studio te neti Fali Poupa zo landanga na kenda studio te moyoka bomo edekaki a dédicacaki nga oyo a dédicacé nga frère a dédicace bango nyonso presque po bayebi ke na ka frère malamu na ngeza ke nga na frère nga na za frère na linga basu donc na ozo ba bomo bolo eza normal nga na za ka frère soki na moni mutu azolo matin mais tango yo lobi ka yo ba mukie Kombo no tangami na moni TikTok et ningali ba bosse na mambo Alexandre. Donc moi na kuno ba kundete kune komi et puis maman disait na fait confidence moko au moni ke ba demokiri ba mabe pa chela na TikTok bien ba tu na muto ba zolo ba lelo ba ofinga ba to tango to na makamba komba awe ne renyaki makasi to zakina ba musicien nyonso tout dire na bango muta benga ngai à l'époque on a pas ça de chura tala mutu vie wana beninga lobi problème ni biro suba combattant contre ko lobi osola bana yibi pona ina titaki waze ba benga ngai Kofi atinda waze kwa abenga ye atindaki waze kwa benga nga pourquoi et puis waze comment appeler pourquoi na yuki bien de chua yo botina Kofi le mbata Kofi atinda waze kwa benga ye pona bachela ba combattant bachela ye na se tango makamba kombele kaka ya makasi mama chise ba sous compte ba musicien la kisoma muta liboso abenga nga waze kwa muta tinda ye waze kwa benga ye abenga nga eza ye waze kwa na pe mona bitinda Kofi makambo ado yemo Kofi mtatinda ye waze kwa benga mona bitinda na siko fona nini po fuwa benga nga soki waze kwa za ba sincère kwa sabino pourquoi. Donc là, on est battu tellement, il y a moins de monde, so ba sa vimi, a comme on a la raison. Ma bonne sonne que mon vimi va pas battre. Faut discuter avant de tout est vivant. Ouais, François attend nous autres azam moi moko ouais azam moko ya balandi jamano TV ya makasi to le biboy. Likambo sio yo comprendre les parce que kombo le mbata betanga mina kati ya discussion na bango. Ya ngwana esengi na moni batu bandi ko ba mabe ya chura mboma yango faut yimo expliquer ndenga expliquer biso to comprendre donc likambo waze kwa na kuna Kofi etala kutu
etalaka chura te chura alobika oyo ezalaki ya bien mais bato bacomprendre ye mabe kande oyo mo oloba bato nde bacomprendre mabe donc Jean Bouba aloba na assurance moko alobi chura oza na mayele olobi bakongolais na mayele bacomprendre oyo leo nalobi te babando swadi soka bakofinga parce que po bacomprendre oyo fezaka biso baphilosophe so tolona nde tocomprendre alinga aloba boye ake boye bao mosusu Dima peka osala ipe mwa songi ka papa Dima ka me songi yango eza bien pa karma lukaka nini oleka bien nga wazinga moko abongo kosala bongo te na biko landa biso très bien kosala su bongo te kotanga kombo te so ba biso likamu ke na ngona bien na biko ba mutama yele bele pinza mais na biko ndeni osala jango na vitesse olekisi yango ke tanga komba mettre bongo basala bongo te merci na le battre tu a mato avancer. Voilà, donc, waze kwa peso pe moi confier conseil mengai na moni de lekili kamwa karma de lekili ngwana. Oyebi ke soki karma luka muto ko za ba ridiculiser mais ba utiliser okapona karma mo resala ma quelque part. Donc moi la mobali oyo ba famille ya zobozi ba otala yo. Ndenge ndeko na banga kufa pona yo kolekse be mission kokende kotongo obalina kolalisa ye na ndako na yo kokende kolamusa ye tongo ba emission kita mata zobozi akufa lelo yo koma pire mopao donc bato balobaki yo muto boma zobozi ochelaka ye moi putulu soki moi poussière na miko ba na raison bande kona suki wana boke ba mokili komi danger likola mbongo bako saloma benyonso na mokili bako salo penya mabe nyonso na mokili yo yebi ki otongaka na yo bato na kofi mais jour wana eza nango mabe te okotonga nonga pe na tongaka mais pona nini chura mo ayokaki yango c'était juste ka pona lelo bayeba zobozi akenda wapi soki yo te muto sala zobozi mabe pa zobozi azali ayebaki nzoka nde migi azaki ne yanga te Ondo salo ko zaya zobozi mais ozaki ayete nzoka nde oliaka na yo epa ya kofi bande ko eza pasi bokebe na ba journaliste alo zupe yoana olati tapu na ke na tapis rouge boko lia ba poison na ba micro na mino minene wana bazotchela ka bino wana mama botika la malam bola ike mission bo partager ya s'il vous plaît partagez bye bye.